Mbote na balandi nyonso ya magazine to komi wapi comme mesano boyebika toujours nde to sololaka awa bomona toujours ba JFM service oyo keno moko ya diaspora o lelo soko lingi otindela ndeko na okoli ekoma pe na ndenge sengeli tinda ngo na JFM service yango lelo na esime keno lobby mutu nyonso na agence ya JFM service oyo ayebi keno atiaki koli na ye na bar 26 yaka na ngonga 7h okozwa koli na o ndenge bachelaki yo asengi bino pardon parce que JFM ezande agence mais na compagnie oyo ememelaka ye bacontener wana bango nde bapesaka ye mwa retard mais lolenge asala musala azala toujours présent yango na esi bino keno information eza moko mutu nyonso oyo atiaki koli na ye na bar 26 lobi na ngonga 7h ba Richard Pangi o baosi ya bakoli na bango lobi ekofungoma biso magazine to komi wapi tozaka koloba kozwa information ndenge tozwi ndenge pe to komisi yango yango na sino keno aleza place fina baloba mambo itali mboka mambo itali sérieux mambo itali bosolo yango awa tolobaka toujours o concerné mboka diaspora malgré tout pasi malgré tout konyoko malgré tout musala pasi mais toujours baza toujours présent na bakoli na agence ya JFM service o azana ngonga yakoya yaka na agence ya JFM service mais merci na bandeko tunde boza ko s'adresser toujours na compte YouTube na biso pour na kozwa information toujours na source toujours toza présent qui chasse la muki ndenge nini province la muki ndenge nini diaspora pe bola muki ndenge nini toujours na magazine to komi wapi o abino et penge fofana na équipe mobimba avec Amos Lubaki Manixi Diema Kesela Trésor Zolozolo Eli tozo sa toujours musala ndenge yemoko Eliezer Tambwe Alaksa Bisonzela mais botala lolenge nini lelo peuple aussi lotaya koloba dozo solution te lelo balamuki na tongo bakangi nzela ya route Matadi à partir à côté ya Matadi Kibala nde babengi o abango parce que okobenga mutu na a répondre yote okobenga pe mutu téléphone ezo sonner mayambi yote babengi o abango o aza toujours proche na population ndenge ka a respectaka bango alobaka no baza autorité morale na ye babengi mwana mboka Eliezer Tambwe po ani alinga babenga ye mwana mboka parce que asepelaka ko banana mwana kolo lopango tondeko parce que neto benga na bapangi elakisika no toza bandeko yango mwana mboka Eliezer akiti kotala lolenge kani érosion esisi bandaku même ata bandeko na biso ya vita côté batonga stade na bango ba joueur ba kei makolo botala degré ya zelo nde mwana mboka Eliezer atiki nyoso lokola TV eza photo te na kosepela bino moko bolanda ndenge nini mwana kolo lopango asololi na ba autorité morale na ye bolanda
policier na miso na ngai azofinga policier azana arme azofinga apa botika boko toa bakuluna te toye apo na nzela na problème ka etali biso koto eloko ekamwisi biso kaka tobokama toyebi mai te toyebi courant te nzela na biso ebebi toye todeklare tokompose tomoni maalili ayebi biso totika nzela tokompose totika nzela me maalili etini basoda ameta balekolo biso libali ameta bango masasi papa toa bantaba te toa banyama te me toa batu eza mpasi mingi moto afandela nzela oyo toyeba tomaluwaka yo ministre nzela ebongaka te to revendiquer droit nzela na biso colonel ili alingi te babeta masasi bamama bakweya tozoka ezalaka te bakonzi botela biso likambo oyo toana posa nzela mai courant awa toana basite ebele baorpheline ezali terrain ve club ezali mai pasi ebido mai 10 000 francs na baage tokomi nango pasi eleki bakonzi papa Fati Mama Denise lobela papa basala biso solution pour nzela oyo omoni tobimaka 5 000 francs pour la kozonga bona transport aleke toza dépasser combien na transport mpe 18 heures mpe teloko tozali okonyoka baboye eleko ekate akolekate ayebi situation libulu wana ayebi yango on 9 ans déjà tozala libulu wana ayaka akosaka biso solution ezalaka te tolingi bakonzi bango moko baya solution yete awumeli atende kumese ya mongafula asala eloko yake akende moko adelotala asalango promese ya biso ya mongafula ngaza chef ya localité na ye libulu oyo ayibi yango akende ye moko ata libulu wana mai ezala mai te biso bachef tozolala na basi tozolala bandako ti 15 heures 16 heures mesha kwa localité na sécurité malade population tozovivre comme étranger na Felice,
salaire ezate ba papa ba osala te biso ba maman il faut to se débrouiller pour na koluka moyen ni to kolesa mabota na biso bido ya moi mozo coûter 1000 francs siko lobi ke okino otoka mai ba place otoka mai ezala montagne mo ya makasi o tozo kuka ko supporter comme maman wana te lokola nzele bukani mai to komi na problème ya mai batio e bukani banda ya bato ekwe suite érosion oyo esalamaki awa na banti baleki na tango ya campagne oyaki awa tolelelaki yo tolobi ke ozala molobeli na biso na gouvernement toyebi ke yo kosala te mais ozala porte parole ya population ya quartier Musango tozo nyokwama makasi insécurité ekoti na mboka yo suite ke soki oye na transport okosuka na nzela bakulunda mpe baozela yo bakobotolo nyonso yo oza na yango tozomona pasi nde totambola butubutu tozala problème ya nzela bandako ya bato ekwei mai eza te courant eza te eloko tokosenga na makasi te tozosenga tanke bino boza bagérant na biso bino bootala biso population yo lokola porte parole ya président olobela biso population awa ke bamama bapapa bana bazonyokwama mpona mai mpona courant mpe mpona transport yango moni totelemi lelo awa totelemi kaka mpona kotia desordre te mais totelemi mpona revendique droit na biso etanke population bino boza kogere nalingi boyokanga bomoni tangu na ye awa na telemi kobanda na nzela nazalaki kosala bapel bozoyokanga eza kobenga baoyo baza na mosala ya kobongisa nzela na baoyo baza na mosala ya kotiela bino mai boyokinga motu nauti kozwa oyo azoya conseiller principal ya chef de l'état oyo atali makambo ya nzela azoya boyokinga oyokangai yango moni agitation ça sert à rien bayokaka nanu mutu sikoyo mutu ya régie des eaux yeye nauti kosolola na ye ngai nalobi na ye awa peuple atomboki parceke baza na mai te bino bolobi na nga mai esali une année boyoka ngai papa le musa borango likolo bo moto moko tozalaki na ye nde moto alobi esali une année nalobi boye comme ça tosala boye baoyo baza disponible tokende na bango ti epa mokonzi ya régie des eaux boye te boza d'accord na yango mais il faut tokabola batu misusu bazela mpona conseiller principal makambo ya nzela azoya po boponi banotable boyebi ke balobaka malamu balobaka makasi oyo tokokenda bango régie des eaux botiki mpe bato mosusu capable ya kolakisa oyo azoya ke eloko esali ke totomboka d'abord eza problème ya nzela tozoyokana comme ça tokaboli ndenge wana ça permet de résoudre une fois ba problème na bino sikoyo eza nde ke d'un côté bozoloba makambo ya mai wana nauti kobenga DG lelo eza samedi ok bon soit tokei na bato kuna soit tozeli bino
Chinois babebisi Kinshasa ayoyo ayoyo Bashina de boyi bango. namoni bamama misusu bazoinsiste ke likolo me oyo keloko nazoloba nalongoli ye azalaki na mosala mosusu azalaki kosala lokola tomesana kokosa bino te nalobi conseiller azoya yango wana bomoni il ne faut pas que bino mpe oyokanga soki moto aza na mposa akoloba apesa mikro kasi aloba koleka biso ntango tozotala probleme eza ya kotala te probleme eza ya kobongisa boye te bato batalatala me ebonga te boye te kaka mieux vaut toyoka ye parceke bakobongisa jamais nzela basuki awa soki babandi kobongisa nzela bakokende ti likolo wana ozobelela oyoka kasi te oyokanga nyenye oyebi ke d'abord naza na kanda na bino nano ali ata fufu te depuis na azali kaka konseye banomaki boye te oyo bazwi mécanicien batie ye boye aza ingénieur de formation yango bazwaki bapesi ye mosala wana soki boyokaki dernièrement bana histoire bayambi ye eza mpona yango ya mibale David Mukeba aza na logique ya le peuple nana silisi présentation te ntango boyokaka ke na idps balingi batia président ye mpe atiaki ya ye libaya ndenge bozomona ye wana aza mutu te ya balabala nabengeli bino bozokanga malamu nabengeli mpe bino mercenaire te nabengeli bino mwana mboka ayebi makambo botika napesa ye maloba bozala calme comme ça boyoka ye malamu esili na kolambela biso fufu oyoka ngai we na comprendre ke bokabaka te problème maloba bato kolamba bazali mbongo nde nakoki koloba totikala mwa kimia ntango tozomata nayoki bino bozoyemba nzembo moko boyembi bolobi Félix papa alobaki le peuple d'abord nayi nayebisa bino ke nazalaki mosika mpenza nazalaki na kati ya misala misusu mpe ya lokumu mpo na mboka me ntango nayoki mbela ya ndeko Eliezer mpe nakanisi ete papa alobaki effectivement le peuple d'abord natiki nyonso nazalaki kosala na ye nango mpo tosolola na bino toye mpo bomona biso kaka te bomona ndeko Eliezer te bomona ngai te me toye mpo ete nakoya na biso basolution elanda bokonzi ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezali ya peuple et nyonso tu akoki kosala ezali kaka oyo ezali na intérêt supérieur ya peuple soki olandi discours na ye ya investiture
na kati kuna komona ete abetisi ete likolo ya makambo ya nzela, abetisi ete likolo ya misala, abetisi ete na kolongola bobola kati ya bapeuple congolais. Mais mpo na kolongola bobola kati ya bapeuple congolais esengeli opesa bango banzela ya bien, opesa bango mai ya komela, opesa bango courant, opesa bango na misala biso bakongolais na ina yebisa bino toza na libaku malamu mbala oyo. Libaku malamu wana ezali ya kozwa mokonzi, ya kozala na mokonzi oyo alingi Kongo pe alingi bakongolais. Bolingo wana nde kosala ete akoki jamais kotika bakongolais bamona pasi mpo baza bandeko na ye ya makila. Spectacle oyo tozomona awa eza oyo baloba na français désolant, parce que nzela ezomona na ete ezalaki nzela me kaka mpo na négligence ya bayimboka esali ete nzela ekufi. Alors volonté politique ezali ya kosala malamu. Biso bozomona mosala na nge eza na biro te, mosala na nge eza na balabala, mosala na nge ezali na bapont, mosala na nge ezali na baport, mosala na ngai ezali na kopesa babarage ya électrique, kopesa mai, mosala na nge eza kopesa transport, mosala na nge eza kopesa bato nzela ya train. Nde bamisala nga naza nango wana. Alors nakoki kolala te soki kolandana na confiance oyo mokonzi ya mboka apesi ngai, ebele ya bato boye bazolela mpona nzela. Balabala oyo ezali balabala moko très important parce que ezali korelie ngambo ya Mongafula ti na Ngaliema. Alors omoni ke balabala oyo soki esalami tokozwa oyo babengaka na lopoto décongestionnement ya trafic, c'est-à-dire bambuteyage ekosila te wana bato mosusu babanda kokatisa boye yango nayebisi bino ke bilili oyo mokonzi ya mboka komona yango avant même nga napesa ye ndeko Eliezer na songisongi na ye akotinda koni. Lokola kombo oyo ezotangama awa eza kombo ya Eliezer Tambwe te, eza kombo ya David Mukeba te, eza kombo ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akolinga te kombo na ye etangama na soni. Na ntina na yango naoyebisa bino te na mikolo ezoya bokomona banje kokota mpona koya kotala. Mboka na biso toza ba xénophobe te, tobenganaka moto te, mais soki yo ye na mboka Congo komonela biso te. Omeme na mama oyo atekaka nguba ayebi kotala nzela soki esalami malamu to esalami mabe. Lokola bozolo babwelakisike bandeko na biso na bazosala mabe. Ozali kosenga na baoyo bakongole bazalaka ndinga na bango bayebisa bango babongola esaleli na bango. En même temps, la politique ya mokonzi ya mboka ezali ya kokreye richesse congolaise. Pona kokreye richesse congolaise esengeli kosoutenir entrepreneuriat. Entrepreneuriat wana ezali entrepreneuriat local, c'est-à-dire toza na bana mboka bakongolais na bakongolaise bao baza mayele bao bakoki nde kosala mosala wana. Biso tozali omoni président alobaki il faut tozongisa ba service pérenne ya l'état to revaloriser yango.
nde bomoni mikolo ovd aza na nzela office de route aza na nzela na baentreprise mosusu ya baprive eza na nzela eza kosala lolenge wana mpe bokomona bandeko na bino bakoya kosala mosala ya mbala otolobi ozosala mosala yo peuple ezala surveillant mpe contrôleur ya liboso ya mosala na yango ezosalama malamu to ezosalama mabe ozali mpe na droit wana ya kopesa rapport na bourgmestre amatisi te akokomela makambo nazoloba malamu bourgmestre eza kombo ya motu te bourgmestre eza titre ya mosala fonction moto aza kookipe bourgmestre wana nazoloba ekozala yo ekozala ndenge bozali awa nani ayebi te ke bao nyonso baza na bibonga sikoyo baza badémissionnaire bozala na kimia baélection municipale eza koya bokopona bino moko babourgmestre bachef de quartier na tosukisa na boloba boye oyo tosali awa lelo eza théâtre te toye kotala pasi oyo esimbi bandeko na biso ndenge pasi oyo esimbi bino ndenge mokonzi ya mboka oyo bopona akoyoka pasi na nzela ya pasi wana nde biyano ekoya lokotika biso tozonga sikoyo tomema rapport mpona mikolo ezoya bamemela bino biyano 5 personnes lundi na régie des zones à 10h juste parce que bino balobaka balobi 10h yoko ya kobima wana 12h ke nazalaki na embouteillage lelo bolamuki 3h mpona banzelaki na mai tokoya 6h tokokoma 6h. Merci beaucoup. Après kokoma na ye nde alobi keno il faut kobengaka mutu na kombo na ye yango toza kosenga keno d'ici là tozosila gouvernement tozosila premier ministre mais bonomele batu oyo peuple akoyamba bango ke boya kotiela biso batu moko boye oyo bayebi meme ata beso ya peuple congolais ti yango bomoni keno na arrivé ya mwana mboka David Mukeba peuple ayambi ye mais eloko ekamwisi biso komona bourgmestre ya Mungafula pendant 8 ans on a dirigé Mungafula mais bota lolenge nini peuple a se charger na ye eza soni lokola kolobananga eza kosala comme tête mais bota lolenge peuple e bengani ye yango tozo senga na premier ministre ba koponela biso aye ba konomé ba ministre oyo sengeli surtout na ministre oyo sport il faut ba pona oyo sengeli parce que oyo ba poni nyoso esimbité ba musu ba lembongo andaya bamsusu bachanjaka photo kolongola photo ya Denis Kambai na coupe na chef de l'état yango peuple sengi ke Denis Kambai azonga parce que akenda na chan azwa chan mais depuis kozwa une année yango bipola na bipola